Demokratia wetu mbuluzi izayumisa zinto zazo zoza njibusuzi saliranga zase muntu kwa misaka nguzazo Demokratia wetu mbuluzi izayumisa zinto zazo Angolo, Yalamba kwa makuku matatu malambe kundu oku kwa lekela koma Kongo diatusisila bakundu Kongo tadi kabaswe mbansinga Kongo imuna Kongo Kenzoka Kongo wakenzo lenza Sala wayala sanda Vantandu kamusiko Togolango ya Kongo imuna Kongo imuna Kongo imuna Kongo Peuple congolais Bandeko Bangai biso nyonso toyebi yango ke ntango soki tobeti match de football et soki na premier mi-temps bamarke biso 2 goals et que na deuxième mi-temps biso tomarke 4 goals biso batokoganye lundi le 7 août totambolaki bakongo batambolaki badepte ya kundako batambolaki partout badepte ya kundako bametaki match ya football na Hippolyte Kanambe mais match yango na premier mi-temps esukaki na 1 but partout. Donc mutu aganyaki te
mutapenda kite yangwana lukula tozali kozonga na match retour mbala oyo to marque 4 goals pour tout gagner définitivement pour tout bingana kabila définitivement azonga na Rwanda azonga na Tanzanie to akende na île Seychelles. Peuple congolais bande ko bangali na yoka kiambo ke zola na basanga babandaki kolakisa bambila les prières à bundu akona camp kokolo pe na échangeur pe bomonaki basoda balati bateni ya bundu la Congo na babande rouge na mitu na minduki na bango ya politique arambe babandaki kotire peuple congolais na basoda wana bayekole ba prière ya bundu ya Congo balataki babande rouge pe babandaki kotire na lobiboye to yebi binu ezalaki bozali bagwande mais soki bozali bacongolais boyeba yango lelo ke ipolitika namba kotika na mokili oyo te mokolo akokende ti kose souvenir na bino parce que toyebi bino toyebi bafamille na bino bino bozali kotire peuple congolais oyo azali kolibere mboka na ye bozali batraître pona match retour ya lelo nasengi na bino bobalwa minuki na bino contre ipolitika nambe soki bobaloli yango tokopardone bino mais soki bobaloli yango te ntango ipolitika nambe tokobenga na ye peuple congolais akose souvenir na bino bana mura bino bana mura bozalaki kotire sur bato bazalaki komarche contre ipolitika nambe ezalaki bozali bana mura ya Rwanda mais soki bozali bana mura ya Congo botire na bandeko na bino bacongolais oyo bazali kolite contre ipolitika nambe toyebi bino peuple congolais on se souvenir na bino tangu ipolitika nambe akokima parce que ye akokima tangu akokima peuple congolais on se souvenir na bino parce que kombo na bino yebani parce que boyebani bozala barwandais mais soki barwandais te etali bino basoda na bagendarme biso tozali contre bino te bato ya bundu ya Congo bazali contre bino te bakongo bamarchaki bazali contre bino te bango nde baboyi ipolitika nambe na recolonisation ya tuti rwandaise voilà ennemi na biso mais ennemi wana azali ennemi commun entre biso na bino yango wana tosengi na basoda nyonso ke guerre na biso ezali guerre na biso pasi na biso ezali pasi na bino biso tozali kokufa na nzala bino mpe bozali kokufa na nzala biso tozali kokufa na minduki ya barwande bino mpe bozali kokufa na minduki ya barwande yango wana nasengi na bamilitaire congolais nyonso oyo babetaki masasi te oyo basoutenaki les marchands nasengi nalobi na bino merci bokontinue ndenge wana mpe boyeba yango ke biso tozali contre bino te mais tozali contre motu moko ipolitika nambe azali tuti rwandais na batuti rwandais na ye peuple congolais mes chers compatriotes nasengi bino tosatake na
i politique na bena ba tuti rwandais na ye. Peuple congolais, mes chers compatriotes, bomoni tant que ça la compagnie, vous allez chef et la compagnie, mais vous allez misala nyonso yo monte, vous nommez chef du personnel, azana tâche na ya salaka, chef ya marketing, azana tâche na ya salaka, chef ya vente, azana tâche na ya salaka, chef ya compagnie a vous salaka tâche nyonso te. Il est assez réservé. Un certain nombre de tâches au Sala, nous sommes à Pesa, on a battu. Ndengewana botale langai. Bande kunangai. Soki kotinda kake na tinda ngai moko. Soko kota na nyoka na kota ngai moko. Soko kota na mkui na kota ngai moko. C'est trop de travail. Yangwana le biboye. To sala en sorte que ma kamboyo bino boye biko sala bino ko sala ko. Oyo bino boye biko sala te ngai na salango. C'est un partage du travail. Yangwana na lobi boye. Vous va na aseka bino bato ya kotala na mante zulu na lobi na bino lelo na match na deuxième mi-temps oyo soki bato ya vuvamu batelemi te soki bato ya aseka batelemi te baleyeke babwaka soki tumbu kwa bamuta nazali kosenga na ba abe be na ba évêque ya 5 bobimisa bakura ya catholique parce que peuple congolais azokufa nzala, peuple congolais bazoboaka na baforce commune, peuple congolais alingi abenga na binguna na ye bino bozali koretenir le peuple etambola te, c'est de la trahison. Bo conduire biso te to considérer ba abe na bino ba évêque ya 5 lokula ba traître parce que justice divine est à la priorité. Ndenge nini bino bozali kolia madame, bozali kolata madame, peuple na bino ya catholique ezali malheureux, bazali kokufa, bazobwaka mona na baforce commune et bino bofandi na bino ngai na lobi bobimisa peuple ya catholique. Na lobi boye na bangunza, botelama, bobima, botambola. Ngai nazali mwana ya bangunza, ngai nazali fierté na bino, ngai mwana na bino, nazali koloba na bino botelema, botambola pona kobenga na ipolitika nambe na batuti rwandais na ye. Peuple congolais, mes chers compatriotes, na lobi boye na bakimbangoiste. Bino bakimbangoiste. Bino bokoma batu ya kabila ya ipolitika nambe. Boyo kisambuta kimbango soni te. Na lobi boye bakimbangoiste babima. Malheur à ceux qui font du Kimbango, c'est ça l'esprit de Kimbango. Nasengi, indépendance à 59, et les gars vont jouer à matin sans Kintuali. Kintuali a joué qui rôle même dans l'indépendance comme ça. Maintenant, il y a colonisation dans Rwandais, il faut église Kimbangoiste fidèle à Kintuali, à ça la lutte, il y a Makasi pour tous se libérer. Soki et Salami, Toko Sepera. Pe kombo ya mbuta kimbango bamemaka toko glorifier yango. Bino ba protestant tolobi na bino ba croyant protestant ba bima na nani boli kotikila musala ko libérer mboko puisque mboko ezali ya biso nyonso. Peuple congolais bandeko bangai ndenge na lobi na bino ke mokolo ya kompani asalaka misala nyonso ye moko te, anuma chef du personnel,
anuma chef ya marketing, anuma chef ya vente, bango nde basalaka mosala oyo apesa bango. Ngai pe na kosala misala nyonso ngai moko te, natinda bafudre, nakota na banyoka, nabwaka yango wana lobi boye bino bosala makambo bokosala botikila ngai oyo bino bokosala te. Yango wana pe na lobi boye na bokoko na biso tozali na bato bayebi kotinda foudre, na lobi na bango botinda foudre esika Hippolyte Kanambe azali. Na bokoko na biso toyebi bato bayebi kokota na nyoka, na lobi boye bokota na vipere, bokota na vipere pe bokende koswa Hippolyte Kanambe. Na bokoko na biso toyebi bato bayebi kokota na léopard na nkoi, bokota na nkoi pe bokende kobroye Hippolyte Kanambe. Bokota na nkoi pe bokende kobroye Hippolyte Kanambe. Botala video ya solo bokomona ke bakongo na bundu ya Kongo batelamaki na Mwanda, batelamaki na Boma, batelamaki na Tshela, batelamaki na Matadi, batelamaki na Kipese, batelamaki partout bakongo batelamaki. Mbala oyo na sengi 3 millions de Congolais batelema na Kinshasa. Soki botelemi te ke botikeli mosala nyonso kaka na bakongo, biso tokosenga indépendance ya Congo central, biso tokolongwa na biso e bokotikala na mboka na bino, botikala na mboka na bino bakolonize bino na batutsi rwandais, parce que olenga ngoyi chez Okutundu mutetela, olenga ngoyi mutetela bandeko ya Lumumba bazali ko glorifier Hippolyte Kanambe. Kizenga palu parti Lumumba s'est unifié azana Hippolyte Kanambe. Yamana lobiboye ba jeune na bino ya bana miketo lembi lelo nazali kotinda bino lendi oyo soki botelemi te, lendi oyo soki botelemi te, soki botikeli mosala nyonso kaka na bakongo, biso tokolonga na biso na RDC. Nalobi na bino que lundi le 21 tokotelema lisusu pour la deuxième mi-temps, parce que dans la première mi-temps tout ça qui 0-0. Lundi le 21 tokotelema lisusu pour la deuxième mi-temps, pénalité marqué 4 goals. Nalingi komona 3 millions ya bato. Soki te bakongo na bayaka, parce que bayaka baza bakongo bakolongo na République démocratique du Congo, pe bako opter pour le Congo central indépendant. Soki na moni 3 millions bakino batelemi te, biso tokena biso. Comme ça botikala na Hippolyte Kanambe. Mais je le répète 3 fois que soki lundi kaka bakongo bakotambola na bato ya bunda Kongo, biso tolongwe na biso, biso tolongwe na biso na mokili oyo, parce que bajeune na bino ya bana mike tolembi yango, tolembi yango, tolembi yango, tolembi yango. Toko continuer ko supporter parce que makambo na bino toyebi yango na 59 ezaki ne wana. Les 4 janvier bakongo basengi indépendance, bakongo ba supporter ba sacrifice nyonso, mbutaka sabu basali musala nyonso, Lumumba salaki musala moko te, azaki ne collabo ya armée ya sécurité belge, kasi bokoma kokumisa Lumumba. Pe bo sakana na kamutaka sabu amona bino pasi mingi. Lelo fumanda seme azomuna bino pasi mingi, mais toyebi yango ke lobi
bokopesa ki mokonzi na olenga nkoi na she ogitundu na bandeko ya lumumba bokosaka na mutu azomona basacrifice mpona peuple tolendi bino lendi soki bokotambola nalingi komona 3 millions soki namoni 3 millions wana alors vive la République démocratique du Congo mais soki namoni yango te biso tulungu na biso boyebi boko comprendre le jour wana pourquoi toza na Corée du Nord na Corée du Sud pourquoi tozalaki na Chine populaire na Taïwan pourquoi tozalaki na Vietnam du Nord na Vietnam du Sud parce que bakabolaki mboka biteni mibale mpona kosatisfaire baambition ya mbeka iboko